Pasi na motema bandeko mwana ya poto akufi bongo na Kinshasa na hotel balaki mibale bana ya poto koma kibongo na Kinshasa vendredi na butu na camarade na ye kasi batika kibasi na bana bango nyonso na mboka Belgique tango bakomi wana ye alingana kina mwasi moko na Facebook tango bakutani mwasi wana jeune aéroport bake na hotel na butu wana bakitaki na se baliaki quelque chose bazaki na flat moko hotel. Il y a 2 chambres kasi mutu na mutu zaki na chambre na ye akendaki na mwasi na ye makangu na suna kisasa o bakuta na Facebook muninga msupe zaki na chambre na ye moko bamona kaka batongo boye mwasi ya muninga na ye wana o makangu bainga na Facebook ayeko betela ye porte yaka kotala est-ce que muninga na belaka balala ndeke batala ye ba fulufulu na munoko zali ko bima nini akufi batuni nini oyebite akufi nini mwana ya poto akufi kaka boye banda papa na mama baboyana nanu akoma kisasa ta kolu na poto ezali nini balobi ye abanda kolia banzete ya kitamata bakimbi olongo ba boma mama ba lapin est-ce que yango nde mutu ebomiye est-ce que encore mutu ebomiye toni ebomiye yango to ko découvrir yango awa na émission biso na bino biso to ko betela yo yango wana totika kaka na Kinshasa mama kurutu atumbi mwana ya leki na yepo ayibie kaka 50 francs ya pamba pasi na Kinshasa makamto monaka aiba kanga chaque mwana zo na ebisenga bi eloko ezakati na yo na kozikisa na pesi toli ndesi wo lelo moni eloko ngono kati na yango zikisa yango eloko ngo nini za kati na ye donc ça na comprendre bien yo tumbino mwana te mo tumbilo kutana ko yibeza kati na ye ndeko babali obozali komona ezali bongo Moussa alias Ibrahim ba crime nyonso salama na beni ba bombe na ba église na ba marché yemtraye au terme yango. À chaque événement qui s'est passé ici, Moussa Ibrahim était en contact permanent avec les leaders de ces mouvements djihadistes. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shita kwacha pelende wenjo balobi mafuta msusu bali koteka na Kinshasa mafuta soki bani mafuta au fur et à mesure que chauffer te ko bongo plastique kama si bande ko na Kinshasa to ko vérifier solo soki ali solo to alukuta yoka na onde kale aleli bomoni ba mafuta oyo nde bomoni mafuta msendenge ezali ba mama ucho fungola kala ningi te kombo nango delight akocha na kikalungu tozo tester ba mafuta boye nde ezo boma biso tozo ebate Ils ont comme le comme sous. Pourtant la katikati on déplace les deux zika. Tu vois tali bien la katikati ça va bien. Et zikité le quoi bako pembeni ma foot ezala kité. Mais koto yonde tala ne komi et comme au quoi ba boule ya plastique. Ba boule ya plastique. Bozo mona. Tika tu wana pio. O sangise boete. Tena sangisi tena ndo balusa kaka. Ba mama ya Kasai ba siliki ya kosakana te ba lobi ko montre bango trop tika wala ko mongo sala ba entraînement po ba loso ba yeli bino bo comprendre tala mama be na osala gym wala bien li puta bimbala oyo oya ko meka a comprendre kitoko to lo na émission lelo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Momoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans tiko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu
yango yo andika latisa bana oyebi ndenge tobutaka elengi tala bafeste bana mwana bimi na fete bato bakomobanga soki olingi osomba biloko oyo omoni ke olingi osepelisa mwana na yo kodeplace na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka li benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kuta na kapona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Ndeko soki okoti na sengi na yo d'abord o aimer vidéo, soko aimer vidéo et puis o partager, to partager pour masolo o to betaka awa ezalaka masolo oyo bino moko pesaka biso pona ko pene bino pona ko éveiller ka conscience yango to bengaka émission oyo ezali émission ya éveil ya conscience ozala na France, ozala na Belgique, ozala na Allemagne, ozala wapi na Kuala Lumpur, na Johannesburg, na Gabon, na Zambie. Émission na bino yango to sengi na yo o partager bandeko po makamto koloba awa ezali ya pasi ya kosakana te mwana ya poto akomi vendredi sans même abenga ba famille na ba kozwaye mais na tongo ya samedi akufi ba famille ba ekotala boy mwana oti poto ba kutana na ebembe. Qu'est-ce qui s'est réellement passé yango le soto ko betela le sengi yo attentif bandeko histoire oyo ezali très récente et salami kaka vendredi na samedi oyo to beteli yo polo to lundi pasi kasi yambo to continue tika bongo to expliquer makambo oyo okmoni yango bongo na sommaire. Kasi yambo to développer ba titre na sommaire tika to pesa bongo joyeux anniversaire na Patou Mambongo depuis Paris na France. Patou Mambongo, bon anniversaire à toi et puis birthday zani moko na yo lia mela sepela sakana moko pene ya balandi monene. Ya radio lokole télévision, ça nous va droit au cœur. Patou Mambongo, happy birthday to you. Bon moni yango na sommaire kuna bandeko, to mona ki bandeko ya Beni balai bon ko souffrir, to mona ki Beni Massas on a venu un tel na marché un tel bombe beta ki ba kufa ki, il y a eu des blessés graves. Nana la kotera makambwana, monsieur Moussa alias Ibrahim un Congolais, oyo aso coopérer na ba ADF ça fait longtemps pour na bomba ndeko na ye. Et kamu isi biso bandeko. Kasi après ko bomba toana ko bombarder batu na Beni oto lela ki biso nyoso to ba pesa nini moto ya pamba. Ba pesa ye moto ya pamba batongola ndaku oyo ndaku yango ekoma nango dépôt ya ba munitions ya ba ADF pasi na kosakana te. Mose Moussa oyo ye azali bongo chargé ya ko recruter ka étranger à côté ba na Zamba pour la formation ya ba ADF pasi ba congolais soki to lingana te biso na biso zo mwande ko na yo landa. Monsieur Mboussa, alias Ibrahim, n'est pas n'importe qui. Il ne faut pas vous tromper par rapport à sa taille. C'est un monsieur incontournable. S'il y a eu des deuils ici, dans la région de Beni, c'est parce qu'il a joué un rôle très important. Tenez,
M. Mboussa a commencé à coopérer avec les terroristes ADF MTM depuis 2018. Premièrement, il était chargé d'accueillir les recrues venant de l'étranger et de les amener en brousse. Deuxièmement, c'est lui le chargé de recrutement de jeunes filles ou garçons au niveau local. Il a recruté beaucoup. Et parmi même les ADF qui ont reçu à fuir ces mouvements pour se rendre aux forces armées, la majorité de ces ADF l'ont reconnu comme maître recruteur. Parce qu'il a exécuté cette mission avec professionnalisme, il a gagné le cœur de Moussa Balokou, d'Amiko et aussi d'Abouakas, qui se sont fait leurs amis privés. Chaque instant, à chaque événement qui s'est passé ici, Mboussa Ibrahim était en contact permanent avec les leaders de ces mouvements djihadistes. Mais tout ça a un prix. Vous allez vous en douter. C'est juste pour une moto qu'on l'a donné. Tout ce qu'il a fait, une seule moto. On a construit quand même une maison pour notre ami Mboussa Ibrahim dans la ville de Butembo. Cette maison était devenue un dépôt quand on fabrique des bombes dans la vallée de Moualika. Ces bombes étaient d'abord acheminées dans la ville de Butembo, dans sa propre maison, là où il restait avec sa femme, son épouse, avant de donner au réseau, aux poseurs qui viendront maintenant déposer ces bombes à Kassindi, au marché Ma Campagne, donc à Beni, et aussi dans d'autres lieux stratégiques, déjà ciblés par ses chefs. Une semaine avant l'explosion de Kassindi, des bombes sont arrivées dans sa maison à Butembo. Et Mboussa, comme d'habitude, a appelé son collaborateur, Maté Joël. Maté Joël, lui qui menait les opérations du côté Oicha Chanichani, sur ordre de Mboussa, est allé suivre une formation accélérée de 3 jours dans la vallée de Moualika. Il a passé nuit à côté d'Amiko, à côté d'Abouakase, à côté de Moussa Balokou. Après cette formation de 3 jours, on l'a donné $60 pour aller dans la cité de Kassindi et mener cette opération. Il est arrivé dans la cité de Kassindi, il a déposé la bombe à l'église Sepak, c'était le 15 janvier 2023. Et à 12 heures, la bombe a explosé, faisant état de 17 morts et plus de 78 blessés. À 12h45, il prend son téléphone, il appelle Mboussa pour lui faire un rapport. Mboussa appelle la brousse et on les félicite. On lui dit, mission accomplie, tu peux prendre la moto et rentrer à Beni pour la deuxième bombe. Chose faite, il a pris sa moto, il est rentré à Beni et il a commencé à planifier la deuxième bombe et Mboussa a donné cette mission à une autre personne qui est allée déposer cette bombe du côté des Moulins au quartier Ma Campagne. Et cette bombe a enregistré plusieurs blessés. La bombe qui restait dans sa maison à Butembo attendait le déclencheur parce qu'ils utilisent souvent avec des téléphones. Celui qui fabriquait les déclencheurs était encore à Butembo et ça a pris du temps. Les services de sécurité qui étaient sous les traces sont allés jusque dans la maison de M. Mboussa et ont récupéré la bombe qui restait. Et cette bombe, pour votre information, était destinée dans une église catholique dans la cité de Oicha. Dieu merci, grâce au professionnalisme de notre armée, nous avons réussi à éviter le pire. Vous imaginez dans une église catholique, là où il y a des chrétiens concentrés à la prière et qu'il y a une bombe de cette intensité, on allait encore enregistrer beaucoup de morts. Ils sont au nombre de 22 au total que nous avons arrêtés, les collaborateurs des terroristes ADF MTM dans cette région. Chacun a apporté
son appui matériel, son savoir-faire dans la fabrication de ces bombes, dans les dépôts et aussi dans l'explosion de cette dernière. Beaucoup vont se poser des questions de savoir, mais d'où viennent les produits chimiques avec lesquels on fabrique ces bombes? Ça ne vient pas du ciel, ça vient de chez nous, ici en République démocratique du Congo, dans nos villes, Butembo, Beni, Goma. Votre service spécialisé a mis la main sur M. Nzanzu Munyangulia alias Santos. Santos est connu à Butembo comme commerçant. Il a un grand magasin, mais malheureusement, ces magasins ne l'appartiennent pas. C'est pour les leaders ADF Amigo. Lui n'est qu'un gérant. Les services de sécurité ont mis la main sur lui avec ses collaborateurs qui sont dans la chefferie de Bachou et qui avaient aussi d'autres boutiques. Monsieur Kambale. Dans le Bachou, il est connu aussi comme patron d'une boutique. Mais cette boutique ne l'appartient pas. C'est pour les mouvements terroristes ADF-MTM. Quand ils ont besoin de quoi manger et d'autres produits de première nécessité, ces djihadistes font appel à nos compatriotes pour amener le renfort logistique et ils exécutent facilement. Parmi les réseaux que nous avons reçus à arrêter pendant les opérations, il y a aussi un avocat arrêté dans la ville de Goma avec les documents dans son téléphone qui était tout le temps en contact avec les leaders Baloukou des ADF MTM pour lui demander l'argent. Et à chaque fois qu'on l'envoie l'argent, il va faire tout pour qu'on libère les ADF arrêtés. Il a été arrêté et au moment où nous vous parlons, parce qu'il a été arrêté à Goma, il a été transféré dans la capitale et son procès a déjà commencé. Pasi na Kinshasa bandeko mama Kulutu atumbi mwana ya leki na ye po aibi kaka 50 francs lelisi batu image oyo nga na moni yango na leli po na 50 francs bandeko yo tumba mwana ya leki na ye pia mwasi na tolo nyonso ya kozika bandeko soko lingi image oyo tokotindela yo moyo totela yango ezate e batu nie otumbi po anini po alembisi nga koyiba mama soko zaki mwana na yo moko olinga otumba eboyi pasi ya kosakana te ipare mwana oyo baboti bakufa eske ya soto ya lokuta epesi pasi image oyo ekolelisa yo bandeko baparent toyebaka na kotikela bana mama Kulutu pasi petrole zik ça a boité donc tanga supi petrole tche so elmet nande ngo ziki boy mama kombo nani Adel mama zo koloni Ozayi muluba. Mama oyo mwana to mwana ziki mwana nayo. Mwana nayo. Aziki ndeni. Nana ziki ye? Ai. Yo moko. Mwana aiba kanga shakfara. Mwana zo. Na ebisenga bi eloko ezanga tina yo. Na kozikisa na pesi toli ndesi wo lelo moni eloko ngono kati na yango zikisa yango eloko ngoni neza kati na ye lokuta kokosa kowanga na kolimba bazonyo kolanda sala donc ça na comprendre bien yo tumbino mwana te mo tumbilo kutana ko yibeza kati na ye ya solo wana ondini pe mama yo bota obota ese bana na yo oyo boti basalo mabete bayiba biloko na nzungu te otumba bango so pona nini mwana ndeko no tumbiye obi o seleza ko bomomo papa ligi tozapi tozana commune ya Mongafula na commune ya Mongafula toye tokuti likamba pasi mama oyo atumbi mwana likola 50 francs yo ko ba mpo likambo tout d'abord ngai attaqué le projet de l'état civil donc toujours une protection de l'enfant loi est condamné il fallait protéger bana acte yo maman ya sali vraiment maman ya sali satanique donc
po ayebi bien ke mwana oyo tata aza te mama aza te il faut atumba ye lokola azotumba likayabo. Alors tomoni ke acte mama asali justice elanda mpenza yango très très bien mais bomi ye déjà conseil kutu eza kutu te bamama modele oyo kozwa bango kotia bango na esika esengeli kobomba bango parce que mama oyo na age oyo azali aza meme na motema te tondimi kutu teke aza mwana ya ndeko na ye mais même katako mwana ya ndeko na ye akoki kosala modele wana vraiment ezalaka kutu te oyo azikisi mwana likolo ya 50 francs bakata ye yango bapesa ye alia parce que azalaki na posa na donc azali na posa ya musuni wana azalaki nde na posa mosuni mama butu azokoka te batindeli biso image moko bandeko balobi mafuta oyo bali koteka na Kinshasa bachinois bali kosala na baindien mafuta wana soko te yango échauffé na suka nango soko ma plastique na limite kasi mafuta yango ezalaka pe partout awa pesaka na Afrique du Sud yango mafuta yango oyo mais ndeko wana image alakisi biso alobi botala etikali ndambu nazana ba doute pa kondima image wa mafuta wana ngai moko na meki experience awa mafuta oyo avana ya na moni esali ndengo wante na yebite soki mafuta yango zalika oya Kinshasa to ya awa meto sengi na bino kaka botala prudent ndeko ifalaki azwa mulangi ya mafuta wana to bidon mafuta wana zalika na obimba afungoli asali ala kisibiso mais na yebite asali yango pona buzz tonreni là j'ai un peu du mal à croire na image wa parce que bazo ko kata fa ba kata image te ne ka bobimba po ngana meki experience mafuta oyo na kolika na pote pesa na mafuta oyo biso oyo zalaka na meki yango eza mafuta normal mais landani de ko expliquer ngana en fait ça n'engage que ngai dans la kisibino pour ko prévenir ba vraiment prévenir que guérir tout ça là attention mais il faut encore vérifier et revérifier l'information suivez bomoni ba mafuta oyo nde bomoni mafuta miso ndenge ezali bamama auti ofungolaka na mingi te kombo nango delight akotia na kikalungu tozoteste bamafuta boye nde ezoboma biso tozoyeba te totie oyo etikalaki toutilizaki bamosusu nde ntango papa ayekoya nde ayekoyebisa biso ke esengi toteste amoni yango ke eza bien te mpona sante bachinois na baindien bazosala bamafuta mabe otie na kikalungu okomi ozokalinga ozeli ti mafuta ekomi kochauffe ti okomona ekobanda kokangama awa mafuta ekomi kochauffe mpe so boremarke mafuta na biso ezalaki moke makasi mais ekomi okoma ebele tali bien ekomi kokoma jaune ekoya kokende chocolat bomoni ndenge ezali ekomi noir ekomi kokoma lokola chocolat makasi tozochauffe kaka soki ata bino moko so boza kuna na bandako bosala test bino moko bamafuta oyo ekomi susu bien te yango nde mikolo bato bakomi kokufa na bakanser ya mitema bakanser ya baestoma mpona nini basa biloko tozolia tala mafuta na biso ndenge ekomi kokoma lokola chocolat lokola jaune bacouleur ya boye mafuta ezalaki clair jaune ya clair jaune ya boye te oyo ezosala ke lokola ezokoma chocolat okokalinga boye ti okomona ke ekomi kokangama ça veut dire ke okomona ke biloko oyo tozotilize ekomi roi plastique soko ozwi osopi na se nde okomona ke tozolia biloko eza biloko original te awa tozozela kaka ekita ekangama kasi bamafuta oyo bino tozolia oyo mikolo ekomi mabe soko otali na se okomona vraiment biloko moko boya chokola ekomi kocreye totie eloko moko te kaka mafuta kaka yango moko biloko ekomi kocreye na se soki ozotala bien soki ozosala borondement nango na se ozosala borondement na biloko wana ekomi kobanda ocreye pourtant ezalaki soin ezalaki clair soki botali bien ekomi kochange couleur tozozela ekoma makasi ekoma ndenge esengaki kosala so okomi kotala biloko wana ezalaki na se ekomi kokoma ebele biloko ya noir ekomi kocreye na se so botali bien
na katikati ndinga yosala ekoma okoma chokola botalaka pembeni te totalaka place mafuta nde ezali place mafuta na ezali so tokomi otala bien tokomi kosalaki mafuta ebima milinga wana ezokende ezovapere nde ezosalaki baoyo eloko oyo batilizaki yango nde ekotikala soki botali bien tokomi okoma deja na forme na biso biloko ekomi okoma okwa plastique mafuta ok oyo eza mafuta ko toliaka komi kokoma lokola plastique bozela tokolakisa bino na ndenge nini soki totie na se ntango tokotia na se ndenge kokoma makasi moko bino moko bokanisa te parce que na katikati ya nde place mafuta nde ezalaki bomoni tokalingi yango totia eloko moko te mati ekomi okoma tala tokalingi yango na katikati awa te nde alobi tokalinga tozela ti ekoma nde tokobwaka siko na se mpona omoni okoma plastique yango mati te benga ye oyo akolaki omoni botala ndenge mafuta na biso nde ezali bozala nalakisa bino moni mafuta tozolia oyo eza experiment tala ndenge mafuta na biso ekomi oyo nde ezalaki na katikati bomoni oyo nde ezalaki eza na katikati tala ndenge ekomi plastique soki ezalaki mafuta original esala kosala boye te ende eza ntina suka ezokontinue kaka kokalinga me ekomi plastique makasi ezosala boye eza okomi kolia eza okomi eloko mosusu eputa na katikati ya nde place ebandi ozika so botali bien na katikati ezaka bien eziki te lokola bako pembeni place mafuta ezalaki te me koto oyo nde tala nde ekomi lokola baboule ya plastique baboule ya plastique bozomona te nasangisi te na ndo balusa kaka bomoni ndenge ekomi bomoni ezalaki boye utaki na bidon oyo nalakisa bino liboso na video nalakisi bino wana après tokalingi yango totiki yango na chauffe so otali bien place bando vandaka koto mais tala ndenge ekomi okoma lokola plastique bozela esila mali esila moto bokomona nde na kosimona maboko moya ata kofina makasi ekozala te ekozala kaka makasi lokola libanga mafuta delight bosomba te so omoni yango bosomba te ola okosomba mafuta bosomba mafuta mbila parce mafuta oyo ezoboma bato tala biloko oyo na nzoto ekosala nini na kati ya nzoto tala ndenge ekomi kutu eza kutu na mwa moto esen kozela vraiment tala ndenge ekomi okwa plastique ekomi plastique ekomi makasi ekomi okoma makasi eza na mwa moto botala ndenge ekomi kokangama botala babiloko tozolia oyo eza kindoki te vraiment bato bazoteka wana bazoyeba teke bazoliesa bato bien toza bambwa mpona bango baliesa biso biloko ya boye ata mbwa yango esaliaka biloko ya boye so ekokota na estoma ekokota na nzoto na biso ekosala biloko nini na kati ya nzoto tala biloko tokomi olia eza nanu kutu moto tala eloko tokomi kolia eloko vraiment ekomi plastique bomona na mafuta tala nde nazofina bozomona nazofina ata mafuta moko te ezotikala na maboko ata moke te eputa eza mafuta ezalaki mafuta me botala ata huile moko te na maboko ezotikala eza kolakisa ke oyo eza plastique nde tozolia bamama ya mbujimai bafashe ya kosakana te balobi baye kofinga bango mingi bango tribalisme oyo nini babandi kosala jimba ya bino oyo bakozwa ye mbala oyo nayebi te kosuka ndenge nini kitoko mama osala jimba oyo mama libende me mama ifayaka ata mwa kola mwa cycliste banini esala mwa bien mama osala jimba na liputa en plein mbujimai kitoko omoni mama wana voilà toleki ndeko tokobetela osikala boye lisolo ya pasi bandeko na loba chaque fois masolo oyo tobetaka ezalaka mpona konuire bato te mpona kosalir bato te mais mpona kopenie yo bandeko esika ndeko akwei yo okwea te toyokaka
toyokaka toyei koloba tongo midi poko bato baye koyoka te lisolo ezali nini bandeko lisolo oyo ezali ya sika fresh esalami bongo na butu ya vendredi oyo na samedi bandeko wana bazali ya kokangama. Qu'est-ce qui s'est passé? Ezalaki na ndeko mibale, ndeko moko tokotanga kombo kaka ya ndeko oyo akufi, ndeko oyo akufi te tokotanga kombo na ete pona boyebi kaka nde ezalaka biso tolinga konuire te bokomi soki mpe bolingi mpe tokotanga mpe ata kombo ya mutu moko te tobeta kaka lisolo bongo te c'est bon. Bandeko mibale ndeko moko ye bango mibale bazalaka na Belgique babala ndeko ya liboso oyo akufi te oyo abiki yazali na bana 4 na mwasi na ye na Belgique. Ndeko oyo akufi azali na mwana moko na mwasi na Belgique ba marié officiellement normalement. Kasi bango mbale ba mpe na kamoko. Oyo akufi wana papa na bango ba divorce na mama ya poto kala. Banda ya poto autant d'années à sala nanu azonga bongo Kinshasa te. Oyo mususu pasa na bana 4 ye pe banda koma poto nanu akenda kutu Kinshasa te. Bazalaki ba camarade kaka ndenge zalaka. Makambu ya Facebook oyo bandeko, Facebook oyo ekobo makambu réseaux sociaux nazo ko lo makambu zo koyoka te. Siko ndeko na biso oyo akufi, ndeko oyo akufi ye na réseaux sociaux zaki expert au sakanate kaka ndenge zalaka ba demande ami akutana na petite chérie moko boye na réseaux sociaux. Kaka ndenge zalaka babani na Facebook ti basenga ba numéro WhatsApp lolangwe kolaki na téléphone akosakana te yaya mwasi oyo yebite bolingana na Facebook we comme na téléphone ba WhatsApp bolingwe komi makasi e kosala ke ndeko oyo akufi a programmer voyage ya Kinshasa ndenge pe bazalaka ba pire na ndeko oyo mususu a biki wana babino ça va ngapela kena na Kinshasa te ndenge pe kena Kinshasa te toke na biso Kinshasa ko beta tour pendant 1 mois oya zui vacances na musala oyo pas zui vacances na musala ndeko basala ka musala moko ya très bien bandeko isolo ozali fresh bandeko ya Belgique bayebi et pesi ba tout passe ya ko sakata miti oyo Europe eza ya ko ningala ya ko sakata sur ta Belgique bayokani bazwa vol na yebi to soki balongwa ki jeudi Toba longoki mukolo nini na tongo jivani na tongo mais c'est qu'on sait vol wana ekitaki vendredi oyo na aéroport international ya Njili. Boyebi kaka ndenge zalaka ndeko oyo akufi atika mama na ekala bengaki mama na kokoma bongo vendredi mais bomi tungisa matin bakoya kozwanga na siba arrangement déjà tokuta na kaka samedi na tongo ndeko msu patikali yepe lokola abaye boya kozwanga te na ko se débrouiller talaka ba jika clever et l'équipe za clair tango avion ekiti vendredi wana aéroport international ya Njili bandeko nzoka ndeko oyo akufi ayeshaki de ndeko oyo akufi te watikali wana na ko mitungisa te copine na ngai akoya kozwa biso na aéroport bandeta yeso te copine wana aya kozwa na aéroport azalaki na mutuka to azoki taxi to ndenge mais copine wana nde oba iningana na réseaux sociaux na Facebook nde ayaki kozwa bango na aéroport ya Njili azwi bango pe bien bandeko talaka bajika ba l'équipe ba komi babade ko fanda wapi na hôtel du fleuve to tango bo hôtel du fleuve afanda kapo ba tu ba yebi makambu yango na hôtel du fleuve bazwaki appartement moko hôtel du fleuve za cher ils ont combien par jour? Bah, 750 $, n'a évité par jour, n'a évité en tout cas. Mais bref, bah, c'est là qu'il y a l'hôtel du fleuve. Appartement au Bazoua Kiwana, et c'est là qu'il y a 2 chambres, na salon, na cuisine. Le quoi l'appartement normal, bah, au foot, bah, c'était bien préparé, bah, préparé très bien. Quand Qatar va commis vendredi, bah, le bon aéroport, ba komiti na hôtel que va vendre wana hôtel du fleuve ba matipe na chambre na bango numéro songolo pakala ndeko mobali oya kufi akoti na chambre ye na mwasi na ye oninga na Facebook ndeko mususu patikali ndeko bali komona wana ye mutu akufi nous sommes obligés à kotanga comment na ye passer l'histoire ndeko akufi komona ye Maker Zola ndeko Maker Zola alingaki mwasi na Facebook boyebika mwasi ngo balobi azape kitoko makasi abana ikso pe okandela ye o bana musunyo soki na zwi yango na kolia yango lokola shawama
nayebi te bakoti na chambre mninga na yepe mususu wana ye tokotanga kombo te po ye akufita na lui vivant akoti pe na chambre juste pe na ba déposer ba valise tango ba déposer ba valise bakoma ki babi air vol komaka nayebi te komaki air nini me bakiti na sesika wa boye babanda moi balia moi kolemba consomme ba commander biloko na restaurant na se wana na hôtel du fleuve babandi kolia bamela ba préciser biso te to yebi te soko bimaki pe libanda ya hôtel ba rene pe komela quelque part on ne sait pas to yebi ke bande ko mbazo uta poto bazo ko polisa nzoto deja o boma mama o la paix to lakse kimino awa ndenge ndeko boko akufa ki na scène du kolo ya nkoro bana ya poto mikolo komi avaya ido azoko kanela ba petite à Kisasa ba petite à YouTube ba journaliste à TV nyoso to ara bazo kanela bango ba paparazzi terrain enfant au moins on soit melga ba la peine à poto kuna ameli ba la peine Afrique du Sud à beti ba nkoro déjà kutanga so ya mbala moko mo policier de nzoto te eza bongo te na yebite tango ba komi ba meli basanga ba meli bref on n'a pas précisé ce qui va bimaki libanda to ba ina kati mais bazaki na table wala kaka bango misatu ndeko Maker Zola na chéri na ye o alingaki na Facebook kombo na to kopesa te po ya vivante na ndeko mususu oyo atikali ba meli kaka ndenge zalaka tango ekomi na poko bandeko bakabolit bakaboli kutu te po ezalaki normal ndeko Zola ndeko Maker azwi mwasi na ye bakoti na chambre ndeko pe mususu atikalaki pe akoti pe na chambre na ye ake kolala mwana ya batu wana deja ndeko Maker aisaki ba famille na ino boya kaka lobi na tongo balobi siko bafandi wana boyebi évidemment toyebi te nini elekaki na kati kuna qu'est-ce qui s'est passé mais ndeko so na apprécier lobi non tango banaye komela ndeko Maker entre parenthèses il paraît abanaye kolia bakimbiolongo abanaye kolia soki baboma mama babakasu nayebi te soki ba asangisa ki soto nayebi pete na suka masolo soki eza normal to koboya ngo so mikolo moi so linga na Facebook otina rapport mikembe ki bambongo kendaka na ngone so normal siko moni epena bolo et puis moi si pena do mobile ya poto aye posa yo sala ka ndengo wana ba papa to tikaka lokuta moi si wana eba yeke ndeko Maker abaya na poto ese eba yeke ndeko Maker sana moi na mwana ndeko Maker ba yesa na musala ya kitoko ya kosakana te yango sala ka te ngana balate na botate soit ote na balaki na ba problème na mwasi na ngai to na ba processus de divorce na oluka mwasi ya kobala te ezaka ka bandeko mbali te me ndeko basi ndeko mwasi na mbali na ye metanga komi Kisasa yo mama déjà ya ba 30 quelque ba 40 quelque tango komi Kisasa yo wana ba jean ba kolan mama ya poto seri ya poto chéri ya poto na ba jeune garçon na Kisasa te basi ya lopoto ya poto o bazalaka basi ya lokumu so seri wana uti mikili batu basoko banga yo ba jeune garçon basoko banga yo mais lelo to comment le contraire basi ya poto bakoma pamba bona Kisasa na ebite poto ngo beba to ndenge nini mwasi ya poto to mona video awa azoko lela makembese bino bongo na makembese basi ya poto na lobaka yango chaque fois parmi les faux il y a aussi des vrais. Il y a des femmes on a poto on va se respecter normalement comme il se doit. Wana pesimbote. La maman Doris de Bundes, moi si aboya mbindo. Vous combien petit c'est propre rite en bamba na États-Unis d'Amérique. Basi ba parce qu'on l'a 15 fois. Basi on va respecter, va se respecter comme il se doit. Maman Charlotte pigeon à Londres, il y a Ebi Kolamba. Vous combien il y a papa Ibrahim YL, président. Tu peux s'attendre à Nzambé, nyonso ya Nzambé, combien c'est que bien. Il y a des gens qui se respectent, papa de maman, mais belé, karaboui, milinga milinga. On a la balate, na botate, soit divorce, pour ça divorce dans mbal nanga, soit dambasi, pour la nini bisengo. Au bout d'un mbal na poto, mbangu na Kisasa, ok ko zwa mbal mususu oya na ye, pour na prouver. Ya, makamya bolingo va prouver ngo da mutute. Ba prouver raté.
toboyi tozali mobali oui so oke kisasa soki omoni kozali na posa ya kozwa mwasi mais la vérité d'ailleurs on a un avantage déjà go la virage te on a un avantage parce que d'abord yo oza jika parfait à bien il a teli à bien déjà j'attends ce qui jika biceps de vanda déjà boy mwasi ya kisasa kolinga déjà pas bien que soit lingi professionnel déjà c'est bon okoko ça pour anine est-ce que pour la ozwa mwasi il faut ko ça que obalate tout ça au divorce na mwasi na yo na éviter parce que basi yango pe ya kisasa ba ebike tant yo ça y est na balate to na balaka na divorce processus de divorce na mwasi na luka mwasi na kisasa awa a ebike okoko ça y est yeba mitiki okoko ça yende ngwana paso mwa chweke mwa $100 mwa $200 te na kosi na ebite to robika nde ba besa solo et ça rende mwande vice versa pe na ba mama mwasi platinique atiki papa na bana na ndaku ya ke congé on a ke kutala ba misala isa mara kuna papa lesa papa kendaki mingi sike kompe mama parce na projet kotonga ndaku papa kendaki trop siko pe mama habite tika mbalo nga pe na okende yo pe pema tala bana nzoka mama pe dera na Facebook oyo nzoka mama sa linga ma chérie na yemo pe boya mike petit poussin soka komi kuna blo lango c'est donc c'est très grave basi basala ba amour déjà na téléphone siko telega ya visa tango pa okoma boye ba petit ya kisasa ba la kisasa amelelié boma mama amelelié alelié kita mata tanga wisi nyonso tuana na suka nango apakoli ankoro lapin tanga okena mwasi ya poto posa pota bi voilà mibali ya poto bakosa kabiso bango bakena na yandi one bakosi ya yandi one obosa ni ba karton to makana poto ba karton to makalibanda musala makasi malili soki fana ndako wa zapo na futa yango obosani olandi wana pona mbala kisasa ya mobala poto soko memeka na poto akomeka mbala poto vice versa mwasi ya poto ya kini pe soko memeka na poto akomeka mwasi ya poto te c'est que bien totika kokosa tozongi siko na lisolo ndeko maker alia nyoso tu wana alia mbia komela pa mela na ebite na intérêt nini tango bakoti kuna bokomi ndeko mususu oyo o atana mwasi na bana 4 ya côté dans chambre na yi na lobite na épargner ye mais on ne sait pas il y a peut-être qui chercheité ya ko préparer on ne sait pas parce que to éviter ya côté dans chambre na yi alala ki na ye moko siko ndeko maker a côté dans chambre mususu wana na hôtel du fleuve na mwasi na yi ya herba kota ki to éviter évidemment bajika ba yema soropo bajika ba lembarate batalibanda ya ngaju na koya kuta tokuta na mikili tokuta na kisasa na bandi ko betelo masolo be tokuva na ti 5h pe na lalité petite sœur Amanda la Congo Brazzaville komi c'est que bien bato mikili batalibanda ya Afrique du Sud en tout cas libanda ba lembara masolo te boko bete masolo titongo ya mona ngo nostalgique azomona kisasa ndenge zali kosa osepela herba kota ki to yebite ndeko mais na 5h mbala moko ndeko o mususu oyo azala bana 4 na mwasi na ye mbala liboso pe aumela na yebi soki mbala liboso to pa aumela comme kisasa te hôtel du fleuve quand même VIP non amona ka koko na porte nini na 5h nini mwasi wana nini afungola be atala mwasi wana mwasi wana siko chéri ya camarade na ya maker atuni ya benge na komona bi est-ce que muninga na bout na epoto abela camarade ndeke habito abela camarade ndeke ça normal mais comment est-ce que kuna moni ni akangami misu dikolo ba fulfulu pe na munoko mi seke likolo le camarade ndeke nini ya kana hotel allez abimna parce que appartement moko ba chambre ka différente à côté que ba na chambre ba moni siko ndeko maker miso ke likolo ba fulufulu na munoko ba préciser biso te azalaki na bilamba tozaki na bilamba te est-ce que moi si o ayaki na robe de nuit on ne sait pas mais tu vas mona fulufulu na munoko atuni nini o eloko te alobite bon to sali analyse biso to beta ka lisolo kaka ndenge zwami to yebi ba kota gite est-ce que moi si o bolingana bana kala na Facebook comme na WhatsApp et consort ba mona na kutute ba ngwa fana ka pamba wana ba kita mata ba ne kolia o ba ne ko mela na nkoro ba yaki na ngo est-ce que dose le ka kite
dose elekaki te bandeko. Eske ezalaki likolo ya scène te ke ndeko wana papa likolo ya scène boye aoki étouffement eleki tension akwei on ne sait pas wana jeune fille wana kaka moto ayebi vérité epesi pito pale babengi bato ya réception simba moto akwei boye nini kuna bazuye bakende na polyclinique moya pembeni ka ya hôtel du fleuve wana kuna balobi no eza kaka na biso te bamemi bango na mama yemo to bakende na mama yemo bakomi kuna ba docteur basaba bino oboye na ebembe déjà mutu akufaki. Oh là là, mwana ya poto a foulé le sol ya Congo après longtemps. Akomi vendredi samedi na tongo akufi na esa kibino awa ki abenga ki déjà ki mama na bango mama baboya na papa kala ayi kotala mama na ba kole memela ki mama oya memela ba ndeko na ina eti ba kuze ba ndeko ba valise yaki nango. Boyebi kande sakati. Boyebi deke mwana no auti poto aye déjà bona bana kala bandeko ba yeso pas na ba leki on ne sait pas. Boyebi ka batakisa sa tongo déjà tongo 6 ya ba ko la musayo bokomi za ndengo wana. Pofo ba no tidio pena. Olata nini survêtement olata na tongo lipapa ndenge nini montre ya ndenge nini chaînette na saki nango po ba na kosenga vie ngaka survêtement wana. Boyebi kande sakati. Na tongo mama ye aya kotala mwana na ya 6 heures déjà na hôtel du fleuve. Akombe yebisi no mwana na yo apikaki crise bakela na hôpital Songolo. Mama la na hôpital boy mwana za ya kokufa. Quel choc. Quel choc bandeko. Choc akosakana te. Tango sali ndengo wana babengi mbila tango ye asali constat. Heureusement bandeko jeune fille wana tolo bana sabe mwana malamu quand même akima kité asala ki wana donc bakangi ndeko msusu wana asala bana 4 na mwasi moko na poto o ba ki vacances yepe ki sasa sopa ya kala sopa na yate na yebite me moko ate bango ba moko na bango yamba lo sasa yango bakangi bango na kasho yena mwasi ya baloba bango ne ba expliquer ba tuni siko aleki nini yango mane ko betele soloti o alek bakita mata bakimbiolongo ba makasu ya consort suka nango esataka nkoro dose leki ya to lagisa kibino awa ke ndeko moko na Belgique ezaki ndeko moko ya sunan Daniel Congolais Brazzaville akufa ki likola scène po mwasa na yesa yoko okoka te ozelo te ka ya ndiwan mwasi so bali ko dekere nde mwasi ka bali ko malibanda ndeko wana kendaka isolo isa na chaîne d'abiso Daniel akufi la scène likola nkore bomie akele ko taba nkore konso akufa biloko wana bokoko wana ekipara pena na makila mutu na santé ya mutu on ne sait pas to ebite awutaki na ngol poto na Belgique. Est-ce que asoka on a kisasa soka on a kisasa ba préciser biso to do bien na obite ke o ba bimaki na hôtel du fleuve ba ke o melibana te ba lobi ba sayika na kati wana on ne sait pas soki ba na kati ça veut dire que moi si na wana ya Facebook mutaela ki yango to ndenge nini. Est-ce que moi ça Facebook ayela ki yango na nko to basi ba yokana déjà ba chéri yelanga ba kita mata yelanga ba nkoro yelanga be on ne sait pas mais c'est vrai ba mona ki azo ko lia bilialia na kana pa lia pena petit à Facebook lokola shawama so pas ndede ba mbongo c'est fait possible ndede ba mbongo siko ezaki tana ya ko récupérer mais epesi buzoba wana za hypothèse ya boso. Deuxième hypothèse bande répondre que ma cœur assez akufi déjà to so la kaka to so la pembe awezaka pembe na pembe to finga kate to beta kama solo pona ko nuire ba tuté bandeko to zalaki na lisolo mso ko beta lelo to bité ndeti solo oza récente pardon et que ba vacances kala mingi te okomona biso zo libanda to que ba vacances na Kinshasa to penya kabino da poboye ba déjà et alerte bino to le ba chaque fois sikande kwa kwei poyo okoyate ndenge ne ko makira kwei poyo okoyate tala quand même de ko o muninga makero wana o aziki azana 4 balles na mwasi yeso ko pa préparer gite
Ce qui m'a dit bosso yé quand même na jour wana kaka alala ki na nuye moko. Yango épargné. C'est fort possible ce qui marquera pas la yé moko peut-être alingo kufate on ne sait pas. Deuxième hypothèse dans ce est-ce que Facebook oyo, moi si wana chéri wana. Alors les chéri est normal, oui à cause de la moi si normal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a makam. Hypothèse va boire rangote. Est-ce que azwa ki moni mona été? Asala ki bichebe chebete? To peut-être pe et ça n'a pas encore batute et ça va quitter matate. Ndenge ya mona ke moi na poto jika et que peut-être mobile ya prometa qui est na eko zoa na ko poto to na ko bala na luka moi sika ne to kosaka ayaki ki peut-être eloko moko a glisser ngo na verte soka zo gi tenter peut-être dans ta chambre asala ki moi cérémonie mukiete o tanga meki boye pour papa kangama et tourner mal. On ne sait pas. On ne sait pas. Yaya to za ko peine o to loba kité. O to loba kité. Tala sika boye. Ndeko makera na musala kitoko na Belgique. Asana mwasi ya kitoko na mwana ya kitoko batiki ka boye. Mwasi yabi ke mbala ke kisasa vacances kutala mama banda kala. Papa yabi ke papa mwana yabi ke papa est allé au Congo pour visiter ma grand-mère. Mais papa azongi ebembe. Azongi ebembe. Na ebite ceux qui akoma déjà belge et que me kozonga Belgique to kotika la kuna. Sika boye ndeko wa mususu na mwasi wana baza pa mbila. Il fallait pas les cara parquer lelo ba samba lelo ba expliquer et kozana ndengini. Famille zo bunda bunda ba lo liberté provisoire. Yaya vacances et sika esengo ya ko se détendre ya ko se défouler. Vacances c'est comme bango bololo. Matière à sa koufi. Nde comme si on a 4 bana, il est comme les bololo. Je crois à maudire journée à vendredi pour un yari qui ça. Je crois à fanda ye. Yaya, bakena ki na loengete. On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que ba bela ki te to ke de sasa, famille ba ki ba ki sasa. Et que ba linga ke boule, soka fouler le sol congolais ka boye. Et ben c'est ma beya, on ne sait pas. Parce que hypothèse n'y surtout babo ya raté bazwaka nga epesi ngai mutu ko swa yaya tika bimela mela to pekisi yo encore te to pekisi yo kita matate to pekisi yo bo so ki pe bomo mama te so pe ni te so makasu te mais bleu wa na dosage te lia mwa mukie lia na mesure talande ko na France la kangi bino na kaka Belgique mbila kanga ki na bakita mama na ba lapin na ba nkoro. Ah, ça mbila o eza nkoro. Mais c'est quoi? Encore pour la nini? Pour durer longtemps. Drogue, ba bengi on drogue. Yaya ba police organisa njoto. Tokolo bate bloko za kala kisasa te. Comment appelle la poto? Na yebiki na Belgique na France. Bandibu ba koma osala yango. Surtout la pesa kamingi bandibu. Yaya to yebi. La pesa la ka bandibu. So ba tur, so ba na ngwa, so ba Sénégalais na yebite banani, mais il y a bikolo kaka. Mais là, on avec dosage et qui t'a moukié, peut-être c'est longtemps, moi quelques heures, n'a évité ce qui peut, n'a moins bini tuana et que ndeko, on suppose, trop baptisé à solo. Avec qui n'a moi qui t'a matin, moi la paix moukié, tant ma camonie, bah, n'a pas comme là, peut-être à côté de la douche, à bêti moi bouchon, mon goboé, il fallait qu'il soit moi tant et panzana, nous autres peut-être, il y a des temps pressé, aller à Missouni. Et puis si retour, on ne sait pas. Moi, na poto a koufi na Kinshasa yaya. A commis vendredi, a enjoy ka muke a monika a moisson na misu, ce qui parle à Kimbu, on ne sait pas. Na 5 heures, ben ko beti na linga porte. Tala ba akangisi muninga na innocent moi na ya batu. Yaya, so na projet à voyager. Ya aucun des vacances. Kinshasa, to wapi na Afrique home. Kende omoko. Yebelaka yaya. Yebelaka otiki mwasi na bana. Kaka kinte n'importe quel voyage. Ah, on na Djobourg, ok de Cape Town. On na Paris, ok de Toulouse. On na Toulouse, ok de Lyon. On na Lyon, ok de Marseille. On na Bruxelles, ok de wapi, Anvers. Yaya, autre roba kite. On na Strasbourg.
okende Paris, ozana New York, okende Washington, yebaka yaya. Yebaka, autre loba kite. Toko saka pona nini, moi soka lingio. D'ailleurs, balobi pare, ba jeune femme mikolo bana ya kisasa ba nyonyo, ba bazo linga mingi kaka ba marié. Ba yebike marié sa responsable so lingié akozana ta mingi te façon nganda kuna epona tiko sama kamususu. Te pasi bandeko. Pasi na motema ndeko maker akufi boye. Tala pasi o apesi papa na ye. Pasi o apesi famille. Mama kutu pendant longtemps mwana te, baso na téléphone, mama nazoko ya. Mama ko ko na aéroport te, to kuta samedi na tongo. Mama bongami atuti monzele. Aya ko mwana tongo na mwana boye, mwana ebembe. Quel choc. Quel choc. Likole ya bisengo na yo. Opesi passe na famille mobimba. Wewe ke mama ko kufa. Amona mwana kala ba divorcer na papa, mwana bengi ya oke sengo za kutala ye, mama mwana ndenga koma grand garçon. Basola ya mwana nostalgie ya mwana na ye akuti ebembe. Oh la la, pasi na mtu ya pesa mama wana pesa papa. Papa koloba nini? Yaya soko kendaki na oki sasa te olinga ozala bien. Yaya kimba na ngo pe bonta bate. Vous comprenez? Wana entre parenthèses, là ça ramène chaque fois. Au moins ba famille oto tikala la gisasa kala wana. Oto bana bete ba kebo ba nzango ya na ngai mwa na ngai console. Eza sunne ngwana te. Échangeur. Mokili échangeur oh makambo échangeur ya yebela. Chozo voyage zo ya Afrique, OK d'Afrique. Wapi? Zoa ba nyoso tout comme ba connaissance. Keba. La confiance n'exclut pas le contrôle. Tala sikaboy ndeko maker atiki biso boy. Aza na morgue na miti oyo. Na miti oyo ndeko na mususu oza na mwasi na 4 bana na fi wana bakangiye. Oh, mutu faut expliquer batu bien ezali fi wana bazaki na esika moko, chambre moko. Ndeko ya batu oh mususu yala na yemoko. Malheur na yekaka po basangisaki appartement. Yaya, soka soki na yata chambre na yemoko na bandal. Tona gombe quelque part, tona lemba, alinga za pete parni. Ye pa nga benga ya téléphone, master na boya ki na ye akufi. Et ça qui peut mabete na cadre ya économiser makamu, metala les malheurs eye. Passe ya kusakanate. Yaya, tala mwa lisolo ya muke ya mukuse to bombela kiyo na poko alelo pona kopenie. Ndeko maker akufi. Tolo banini. Akufi na nkoro, pona nkoro, akufi pona boma mama. Akufi pona la paix, akufi na nostalgie kisasa, to akufi sentiment de moi chabona à mon été on ne sait pas. To moi si wana asa moi ça misala mabe aboy mobile on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mot qui est la vérité. Yaya, ce qui est la vérité, ni sousou. To kozonga li sousou. To ya ko expliquer qu'est-ce qui a tué Ndeko Maker Zola. Po il faut passer la score autopsie. Et puis si passe si quand les familles de quoi sous innocent dit comme soana ba ça tout ba la liberté provisoire au bali ko paie sa famille ba dépense pour rien moi ça va dire ko stress à vous sakanate ceux qui jamais assuré liberté provisoire to ko par téléphone à expliquer biso qu'est-ce qui s'est passé ceux qui peut possibilité aux fiona aux agina de kozola maker to ko zoyer ou ça dit exclusivité ya radio le collé masolo ya on to ko peine ondeko yebe la vision yo muto olinga bas na Facebook eza lango mabete bande konso ba sape libala na Facebook ba vanda pe bien misu pe ambri to yoka yango yo linga bas na ba TikTok yo ka kana ba chroniqueuse ya ba YouTube so monika kredo na rangi sasa otine ba t-shirt ba nini paso ye oliambuma tala eza le sopo na yo to betri solo oyo pona ko nuire te mais pona ko penyo kaka esika de kwa kwei yo okoyate. Tolobi. Merci na Mama Charlotte Kaputu, la dame de fer, sponsor officiel, ya chaîne Oyo Radio Lokoé Télévision. Moi si Oya Bunda Kapona communauté congolaise, habilleur officiel ya Bana Nabino, yo so en Afrique du Sud, Olingi, moi no tablamba ya bien ya griffe. Kene na shop ya Mama Charlotte Kaputu na Greenstone Shopping Center, na Edenval, shop numéro 119, au kosabloko ya bien ya Bana kuna kolata Bana. Soki pode ko na shop te okeka na take a lot obeti little people shop
et bimi article ezali wana yo poni olingi bakoya kosala yo bakoya kolivre yango ndeko bayeseka papa fisto yo bakoya kodeliver ndenge nini deliver te bakoya kolivre yo ndeko so babi deliver comprenez toi pe anglophone deliver eza na anglais bakoya kodeliver yo wa eza na anglais mais sur la français lobani bakoya kolivre yo livraison bakoya kolivre yo à domicile mikolo shop ya mikolo pe bandi yo na magasin otekaka bilamba okendaka Turquie to bakosa bapesa ko na cher partout ozali ozala na Europe ozala wapi benga mama Charlotte bakosalela yo livraison neno babaki à domicile na prix ya usine na Turquie te mama Charlotte Kaputu soki polingi mwana na yo aya kotanga école ya pilotage awa en Afrique du Sud hélicoptère militaire to commercial avion militaire to pe commercial to pe mécanicien avion benga mama Charlotte Kaputu topé mwana ya kotanga en Afrique du Sud benga mama Charlotte Kaputu atala ba commode chaîne ba guest house esika rotia batu ya bien benga ye oza dessus te achat en Afrique du Sud benga mama Charlotte Kaputu. Merci Peli Soussou na mama Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage, Rina Laris Pelende. Voilà, Umbi, coordonnatrice de la chaîne Oyo. Pour combien elle a été au four et au moulin. Il y a mon caméraman Lelo, il y a personne avec la réalisation. Voilà, à taper coordonnatrice sur la Radio Locale TV 2. Yaya, tu peux s'abonner pour la deuxième chaîne Nabiso, s'il vous plaît. Ok, kuna, au beti Radio Locale TV 2. Et comme cela peut-être Radio Locale Masolo, au Kotiwana, au s'abonner. Kuna to beta Masolo, ya bo pikili ki ba okundu banzoto. Ndengani ni mama ko la mama. Nandaku, ndengani papa ko la papa. Jeune garçon ko la jeune garçon, ndengani. Autre loba kité, tolobi. Portez-vous bien Mandeko, on se retrouve prochainement dans numéro sur Radio Locale Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé la faire à tous hein. Chap chap. Et tchara. Radio Locale TV, Fisto Pelende, Molobelia Solo, chaîne Oyo epesaka makambo bien, chaîne Oyo lobaka ba vérité, chaîne Oyo lobaka ba réalité, ya monde. C'est Christian Lecker, toujours avec Radio Locale TV. On est même moral, on est tous ensemble, partout vous allez. Je salue Fisto Pelende. Fisto Pelende, Radio Locale TV. Fisto Pelende, Radio Locale TV. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud. Dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote, commercial to militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya mama Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement minerval olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion benga mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama
Charlotte lelo yo ba Tanzanien bazoyekola avion baza mibale mwasi na mobali ebongo bino na Congo bozozela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumi Sayondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.